enge saratola oningo lukanini susu ante Karine Mokonzi na Maria Tumba. Maria Tumba abenga Karine Mokonzi mama. Pe Maria Tumba esa loba ya tro. Muta ukabolina mamane azate. Sikoyo lingo lukanini entre Karine Mokonzi na Maria Tumba. Ponga na yebi eloko yo yeli. Salomo senga kinzambe sagesse Maria Tumba. Palzuria Ferregola Beleli mama. Mama ya bana Congo ma Denise. Motema ya Fachi Beton. Dynastie. Non, Bélé, non, on va challenge semaine prochaine. Ah, c'est des choses. On a du gaz et du pétrole dans la dynastie. Nazoluka Kikangiyu. Ah, Ferry. Toi, tu iras, pardon. Mieux vaut ici que là-bas. Pote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, barando, na barandonek. Mbote, batoyo, balingaka rando. Na ba oyo, balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Petite nanga a manqué leader nanga. Total. Voyez ça senga pardon. Kosila ya Karine mabe mama. Kosila no mabe yo moto fingi sabato ya YouTube moi c'est a soni penza. Ata ko bonga muki bonga te mama. Donc okomi incapable muto a motombo ki mutakolobo komi même incapable ya ko régler mpuku mura mukie. Parce que ma kamwana na sali na temps mukie na réseaux sociaux yo sali ba année na réseaux sociaux bongite o zanga na maloba oloba na epo ofingo otalate ya kumba voiture liboso na yo chilelo oboti de yozo sumba bana lora pondes oyebinde bakumba mutuka tebelenga volante oyebelenga permite yes kwa sala ngo déjà oyebiseni oloba neni amati business class amati ba avion pour na musicien te yaya oko expliquer na mode ya ndenge o mekate pour nenga régler yo na biso mo na YouTube to yo kelo mawa donc oko mekate tala boluka na bilo mutu mususa yo régler mwana ana parce que batutunde bazawana moi ba ko régler ezate moi na che déjà fait musapinalisu nana ko régler nana on régler muto régler azate muto lobani azate bango nyonso ba obanga sora meki ke licheti sora meki ka ke licheti muto komi zoba ya mwana moko ya muke bakomi ko diriger komi na ko banga ko ya ko répondre e ko gangela e soro noza mwasi yo Karine yebisa mwana na senga faire pardon a manqué faire respect yebisa eti bagolwa bomoni muto bochela motema Saratola Karine Mokonzi lobi na ye faut attaquer Maria Tumba pour Maria Tumba attaquer Ferregola muta Karine Mokonzi bongoti Karine Mokonzi attaquer Gérité bongo siko Karine Mokonzi attaquer Maria Tumba Maria Tumba mwana oyo aza leader metango azolobela mama oya ye na monde ya réseaux sociaux avec tout le respect oyo na pesi na moto te na réseaux sociaux apesa yango na Karine Mokonzi pe Maria Tumba asali likambo gravité a manqué moto respecté mais l'éducation na ye a ye pour faire comprendre bato pe asengi bolimbis
Pe papa Hervé côté na ye batindi moto a confirmé que libanga wana eza ya Maria Tumba. Siko yozoya po yebi Maria Tumba mwana Karine Mokonzi okoka ete. Karine Mokonzi kutu. Okomata pembeni te. Karine Mokonzi abeta yo teka babeta mwana muke bafese. Aladi wana likola ba genou. Papa apesio na Général Mboka Revino abalolio litoi apesio na président Tony Guerre abalolio litoi Musa Mopanzi apesio na Xbox atali Karine Mokonzi abetaki ofese Général Mboka Revino abalolio litoi moko président Tony Guerre abalolio litoi moko Xbox azwi misapi mibale akotisi na zolo abandi kobenga yo yozoganga pema alobi pema na monoko kobimisa bimisi musapi Nadine Mukende ye akotisi yo makemba ya kolia na monoko alobi lia likemba yo lobi azomelisa yo pe mekangami alobi pema na zolo. Sikoyo yo mutabongo olobi te tika na provoke likambo moko ta mosu ba opesa nga chance Karine Mokonzi to bato ya Karine Mokonzi bakoloba te biso Maria Tumba boye biso Maria Tumba boye biso kokompare boye te rien du tout. Makambu yo koloba ekobotisa ni discours à mokete po esala plaisir po Maria Tumba azali aimé na la Chine à Karine Mokonzi azali aimé na bato ya Karine Mokonzi na ngai pe nalingaka ye ata nasalaki baémission mosusu epesaki kanda bosakana te me nga mpe nalingaka ye sikoyo oye penza okanisi maloba na yo ekojouer role. Sara kipe Diego saison sèche sesilaki tokomi na saison de pluie avandaka to na bilanga te mbula ekobeta nango ekorose bilanga ayaka mingi na ndako eloko ezomanke yo nde yango wana Diego akoma to bilanga kota bilanga yango mpe basi tu baya kuna baleki yo na kitoko oka bakunaka ndunda kuna bavrai nzele basukulaka na mai wana elongo na Diego Sara okoka eloko te na modela oyo me na kambo epe oluki kosala likambo ezalaki ata koloba me falo luka mosusu ilifalo luka mosusu mpo oyoyo modele ebeti poto na soni me bon ekoti loka mbongwa po Karine Mokonzi akotisaka mbongwa bien mpe bazwi parti yango bakabolengo na TikTok Karine Mokonzi alembaka te kofuta yo nakanisa na mabondelo tiaka Karine fo tiaka ye na kotuna te mpa na yo so Karine aza ndenge nini so loba toyebi so loba batinda yo te avo koma pembe na Karine Mokonzi oloba oza pa Karine Mokonzi oloba oswani na bato na yo olobaka kote kuna nayebi monene oyebi Karine aza na ye ozoloba sikoyo toyebi eza pasi batiaki yo place olingai batia yo te olingai bazwa yo camarade koleka yabe
Karine ye mo apona ba camarade ne baponelaka ye te en plus Karine atiaki mpe bisika mabe te abengana mpe yo te au contraire kuta asalaki intervention pour faire comprendre bato na yo na yabe atiaki mpe en tout cas nayebi ere mo na kolobeza foti no te mpo bapara no moko papa na yo atia yo place akoki kotia yo te baplace tosenga ye atia yo te voire même kutu na suka image ya suka toyebi papa na yo ayeki kolongola nkombo na ye yango efali ondima place oyo Karine Mokonzi atiaki yo eza place abien yo mo omona bachinoise oyo baya barevolta bakende kote bakende bakoma kotelengana bakoma mawa bakoma kotia bacommentaire bityela bakoma koya na bakombo mosusu na la Chine bamisusu kutu nakanisa nayebi te mais je crois bango basala ba BBL ya gorge ezali basali BBL ya gorge bakoma koloba na mongongo mosusu bachange mpe kombo bakoma obenga mpe la baronne ba liboso nabengi yo nalingako makasi nakomi ya yo mbuta sika kombo no nani kombo na nga Tola nzoka azalaka awala akendaki akati batiaki bisika na ye te atamboli partout akeluka balider oyo baka balider te lelo ye moko amoni mwa zonga modele azalaki eza te azwi ye moko oyo akala mibomi akesalisa BBL ya gorge etanga aza na gorge na bien mandimi basala yango aliaka ta fufu na difficulté mais kaka mpo abanda obenga bakare po akoma moto ya sika bongo yo mpenza Sarah Tola place oyo batiaki yo kamata mpe bapesi yo grade yango mpe tala monene moto na succès tika na yabe bapesaki kombo wana te grade wana te moto na succès bapesaki yango yo po ekende epai ya yabe lelo me nyonso wana ekoki yo te Sarah Tola kende tala émission oyo natie na se grâce mbisi kutu azala diversaire lokola la baronne apimela libanga akomaki soki ndenge nini lelo asoki yo azolela alela pa ya nani bino bokosalaka orchestre moko ya kolela mosu abanda olela modele ya drum mosu azolela lokola guitare mosu azolela na micro chanteur to chanteuse ekobeta mpe concert ya bien ko MC Baba ye wana ti yabilela me na kibaba abetaka ndule na kibaba olela pa ya nani Sarah Tola okimaki yo moko obangaki pamba sikoyo koma musungwisi olela pa ya nani sikoyo kanisi penza théâtre osali me sepelaka na mbongo ekotili yo mpo mbongo ekotili yo ya kitoko Karine Mokonzi surtout nzela Dubai wana banda mpe revesa kopa kolia okendeke lisusu te bato wana mpe bazolesa so bato afriki te mpo bato batimbeli kopo wana bato mpe bakoma na posa kolia baza ebele
ba petite ya latino ba vrai chérie ba bitoki nelia na biso to nelia ba o balia ki ba kufa kite siko bato balia ba komi ebele bino ba eliminer bino ba tie ba vrai chérie na Europa ako bazokende yango yo circuit baby koloba teke sana tola yo liaka toliaka ba fuya yo fuya ko sakana tena aéroport de Njita okende bale belé batali pensa bozaka na $130 ozo voyager au beti 2 semaines à Dubaï batalo yepe na jeep na conteneur okende maboko pamba ozongi na jeep ale siko ke lobolia kite yo penzo liaka yango mais turo bapimeli yango liaka matembele so poli a Diego efutaka te Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandignon so ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.